Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola e. Edino image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata mutu tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Suanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sango ya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chikae kitoko galop fait pas Johnny Efelando Cosmos Machondo Papa, mais tout le monde est bako magasin moko o bateka kabiloko ko so nyoli ambisa mboto so nyoli parce que c'est ni oyo magasin MK exotique Bengazi yango ni oyo ni place oyo bakozwa biloko wana kozo luka mbisa mboto ezali fufu ya Belgique ezali awa nous c'est le luka bozo awa okende yo memelanga miso ya kolula yo kaka motepa ya kolenga basusu ilelena bayo lelo yokotisima likonti ya bolingo na yo nakozela semo kolo yoko ya ewe lelo na bandinga tupe boka mopaya zamba ebale sobe tokokatisa tukuminesa maya parasi amotema na ngai ya mawa ya kae amotema na ngai sokaye nakokaka nanga kolinga lisusu te natikala kozona mona yo nakoma nanga kaka boye kimokoti kitoko toye Mama, essa é bonita. Essa é bonita. Bengazi. Essa é bonita. Bonsoir à carte, blé, appareil, Zali, news, Zali. Bonsoir madame. Bonsoir. Bandesa ukao. Papa, sisi bakongo Mama, awana pondu. Pondu moja anitenda Papasi nakoma bolole na mokili ya se nakoma awa tosala monogramme donc soki oye na carte d'identité na nom na prénom ya bénéficiaire oyo akozwa na mboka oye tosaleli yo en tout cas akozwa sans problème donc bobanga te seri ezali
oye mpe awa osali bakursi na yo ole mpe toza mpe lefuka na biso ya komela masamba donc kobanga eloko moko te kimi ezali la panique tout quoi donc explica isso não começa a dire nos images chassamos. Ça fait 2 mois déjà na kati ya Bengazi chez Irène Bika ma solution oya kaka bameli bakei lobi non faut ma solution changer quoi mama ika azaka na bambisi na ye ya bio azaka bamalangwa na ye pourquoi pas tosala moloko mwa otumba et tant que amarula de Paris nabi non faut ma solution changer na kati ya Bengazi fona ba kotumba penza poisson ya poisson donc poisson écartonné makasi na kati ça babi soko ni olia poisson kitoko chez Bengazi rien à dire babi moso alamba tozana poisson tozana mbongwe o bambongwe yo moko monia yo moko tomona minene tozana bafukwa na sala api poulet kotumba ba malangwa pondu tolambaka kokomana wona kokomana makasi soki mutu aza na fete akoya kosoa na ser na ngai Irène na kati ya Bengazi Irène nde mutu akocontacte nga donc voilà soki olingi olia Thompson na kitoko osomba biloko ya mboka fo oya na 6 ça finit si orge exotique na biso eza MK exotique chez Irène mpona traiteur soki mutu aza contacte nga amakula de Paris mpona lambela bino kitoko ozala numero nanga 07 51 08 96 0D 07 51 08 96 0D wana mpona traiteur mais soki bolingi bolia kitoko boye na 6 grande rue Savigny sur Orge bokomonanga air nyonso du matin au soir tozala baboni na biso en plus mpe tosalaka mwa réduction na bato bayaka chaque jour toza na mboyo motema Chris babi alela poisson akufa mwa mwasi wana en plus mungala solo toana président Kalume ye ya kosakana te tozwi papa na biso mukalu ya René yoka kombo yare manager ya Bengazi babi papa mukalu ye laisse tomber maître John mama moseka mama na ye kutikana babi moseka na libinza ye mungala solo ye soki mbiso eza mabe akofingo wapi mais soki andimi yo nasepela mpo mama wana aza molami na ndimanga na mbisi nabosani te yaya nanga jeje toto babi bala moyombo yotelei motema odilo asomba mbisi atala te naza tellement baclient ebele donc oyo mpe natangi mpe boyoka parce que je vous aime trop nalingi bino mingi babi mosala eleka na maloba ebele maboko nde mpe esalaka maboko nde mpe elobaka amarula de Paris parce qu'on est toujours Thompson momani chazo lamba bana mamena mais toko kango te boloko mbenga za mwana mai na ko kango parce que biso ba Thompson to saka ba ndeko baza frère nanga ba sœur nanga ba Thompson et puis olamba Thompson moni wana Thompson ezalo ko la frère nona nai solo qu'est-ce qu'on a ko la misa la mère ezalo ko la nona ya famille Thompson ezalo ko la frère nona donc solo que na misa la mère ezalo ko la no de famille comme on est Thompson mais donc na ko to saka ndeko biso suba na mai ngapra mwana mai na koti awa na le Thompson mais na bisayo na pesi mbote na madesu ba Thompson ba taba balamba kawa awa yaka olia komona margenga na liaka na ngame na liaka mingi te mais Thompson na sali demo na liaka te mais après demo na ngana yeko lia Thompson alia wa mama na ngana
bamatourne balambeli yango oboko baflere oyo tomoso na bodi na kati ya bazamba na nzete obe premier ministre mais namona boye tomoso matungulu batomati banini na kati bato comprendre te mais nali yango lelo antuka mama nisha awumela kitoko tokos neroba kaka antuka kitoko naleli sentiment trop awa na kati ya bengazi mk bengazi awumela donc nasepeli trop awa toza na kati ya bengazi kitoko trop toza en famille toza ebele awa bon po kolia libumu ya nzala etosaka makambo eyokaka te donc libumu mpe lia mwa eloko nomonanga nazoyoka bato po libumu nanga se elie naza bien en tout cas bengazi umela tokos ozwa ngai ozwa ye eske ezalaka Patrick Malwavengi Global Express Nakutu bana ya Afrique esika ya siri bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express Angola, Brazza, Kinshasa bozana problème ozana besoin tina biloko Global Express izali agence ya siri oyo bakutia biloko mpe uzia yango na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola wapi Global Express bato bozali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusuzano numéro 9 na Kasavu bana King bana Mikili bana Belgique bana Saint-Étienne bana France mobimba babi agence ezakaka moko mama na ngai Global PM Express Patrick Malwavengi Air d'ouverture na chose à l'idée lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Bana bino bato bozali na poto olingi kotinda biloko ezala na Afrique mais oza kutuna Global PM Express ezalaka wapi eza esika kokunga te eza bongo na Chateau Rouge soko ye na Chateau Rouge okoti Chateau Rouge otuni numéro 25 Rue Léon Bandiku wana okumana Global PM Express. Global Express ils ont aidé la population congolaise communauté na biso oyo toza na France pour resunga badéronso baza na étranger précisément na Congo Kinshasa na Angola pe Brazzaville toza na tozotinda bapoli toza na bafrete oyo tindaka bacontener le fret maritime na le fret aérienne oyo totindaka na avion totindaka mpe bapetit poli bapoli express oyo esalaka 2 jours esuki kaka wana te toza mpe na service funéraire au cas où ozwi problème ya décès kohésite te komona biso ofuti awa na poto tosalimaka nyonso na kini na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi dvd na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon bu na yo Bandiku Global PM Express ezali agence ya siri oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso mpona biso awa ezali rapidité confiance na sérieux Global Express rapidité confiance sérieux nga atikaki biloko siko nake komitikanga moko na bimana